Bandeko bolingo mbote na komesa masia na tumeli bino butu elamu na banza bozalaki na mokolo ya yenga ya malamu mpona baoyo basili kobanda poso na bango lelo ezali mokolo ya liboso mpona biso awa na bandeko kuna ezali peut-être mokolo ya mibale yango wana lelo naza na vraiment na motema na ngai nzambe atingana kopartage na bino verset oyo ya Romain 10 verset 9 oyo eza kosunga biso toyeba koma bana na nzambe. En tout cas bien aimé toyeba kena solo na mokili oyo esengeli toyeba koyamba Yesu Masiya mpona kozala mwana na nzambe esengeli toyeba na kokonfese kotatola na monoko na biso komona Yesu Masiya mpe tondima ete nzambe tata asikisaki na bakufi mpe biso tosili kobikisama yango ezali important parce que ya solo toza kotambola na mokili oyo me kufa mpe ezali toza kozela jugement toza kozela bomoi ya seko alors mpona tozala na nombre ya baoyo babengami bana nzambe esengi tobena koyamba Yesu Masiya lokola mokonzi mobikisi na biso yango mpona baoyo bayebeluka kosala te bofungola babuku na bino na Biblia na Romain 10 verset 9 ekosunga bino na koyeba kokoma bana na nzambe mpe mpona koyeba kozala baoyo babengami na bilaka na ye parce que ntango mosusu tobelelaka bilaka ya nzambe na bomoi na biso me tobotami ya sika te tosili koyamba nano Yesu Masiya te alors tobela koyamba ye nde yango wana bien aimé tokozala mpenza babengami bana ya nzambe ya solo tika ete nzambe apambola moko na moko tokomona na boye lobi na pokwa.